Salut, bonjour. Mbote bandeko nyonso obolanda Irsil Botelo TV. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote esika nyonso oyo bozali. Kande na loba na bino toujours mbote na bandako na bino, mbote na mabota na bino, mbote partout oyo bozali. Bande onanga leo na yena likambo oyo, eza likambo moko oyo, ezo lekelanga en fait, ezo lekelanga epesa pasi. Kotala bandeko basi nde ba plibie ndeko na bango mwasi. Na ebite lelo peuple congolais soto koma na bizaleli wana pourquoi ya kopiaka na ba réseaux sociaux pona ko plibiaka batu kaka pona pamba boye. Bien sûr ndeko mwasi o akoza na faute. Po alingaki mobali oyo bokande balobaka buka lelo lamba lelo bolingani kaka lelo directement aye comme azana mutuka azuwa memio esika no sakoke ko mema wa sali na onyoso esengela ka sala nao na retour aye abwake lo 15 000 francs o ezana valeur ya $5. Et après esuki wana te ndeko mobali wana asala ki ba vidéo pona ko filmer a filmer mwana mwasi ya batu. Après aye apandi yango na réseaux sociaux. Est-ce que eza sujet ou eko koma sujet monkeri? Eza likambo eko koma sujet monkeri boya ko se monke na ndeko na bino ya mwasi. Lelo réputation fille wane baby. Lelo réputation fille wane baby pourquoi ba pandi sango partout. Partout ba pandi sango bandeko. Natela bino audio boyo kana audio ya mwana mwasi wana ndenga regretaki après ko poser l'acte o ya posaki. Ayaki ko regretter nango. Ayaki ko regretter nango. Après l'acte wana o ye aposaki, ayaki ko regretter nango na sima. Bien sûr aza fautif, bien sûr asali mabe. Lelo génération baba c'est lelo bakoma ka ba mona mobali na mutuka te. So amoni mobali na mutuka wana ya moni loko a gagner loto. Ba vitesse à 21e siècle ya kilelo. O bilimo bokoma obenga ngo kilelo koma okende bongo. C'est malheureux. Lelo vie ya fille osoka zaki na mibali na ye mususu. Pour moi mobali na bakute neka lelo. So zaki na mobali na ye mususu na nde ba pribie ba vidéo na réseaux sociaux mobimba. Ana famille, ana ba parents. Lelo mabala na kongo ekomika ka boye mutu basali predote na ucho yeba ndeko mo ba uto sala na predote ka boye mobali ke kangena mobali mususu. Kali kamba ko filmer tindika tia kali. Ale bo bete la garçon na maboko. Na moni ba publication kaka bandeko basi bazo bete la garçon na maboko bino pa bandeko basi boko sa batu bo bete la garçon na maboko te bo bete le maboko pa publier ndeko na bino ata sala ki mabe bo bete la mwambala na maboko lelo pa publier ndeko na bino mwasi a publier ndeko na bino mwasi muta publier ndeko na bino aza muto bino boyo betele maboko lolenge bo betele maboko tala batu nde bazo senga video wana na internet et puis muto azo kabola video wana asengi alobike na kopesa mutu video wana sa tindelinga mega me bozo tinda pe ba mega pona ba partager le bino video ya buzoba peuple congolais tozaka makasi na buzoba mboke ekufa bino bozaka makasi na buzoba tande bo senga ba video ya ba nilita batu nde yango bo partageaka mais ba conseil bo pesa bino na YouTube tongo midi poko bo partager yango te conseil yo bo pesa bino bo partager yango te mais ba video ya ba nilita batu nde yango bo partageaka ata 4000 personnes o bo senga ba tindela bango video. C'est malheureux. Eza pasi. Eza soni. Na yoki audio ya fille wana bozela. Boza na yoki sabino audio ya fille wana bozela. Bozela nga alingaka. Na oloba. Na dotiela bino ba preuve na nga bolanda. Bozela na yoki sabino audio. Na yoki audio ya mwana mwasi oyo. Bandeko bozela na tiela bino audio Bozela. Natela bino audio ya mwana mwasi nga na yoki. Eza soni.
eza soni vraiment eza soni makasi na bana basi. Donc eyelakisaka mutu wana boyebani te, eyelakisaka mutu wana bomonana te, eyelakisaka mutu wana bokutana te. Audio yango wana bolanda. Tu sais, je suis en train de beaucoup regretter d'abord. Premièrement, d'abord, de l'acte qui vient de se poser ce matin. Et en plus, tu viens me déposer, tu me donnes 15 000 francs. Je vais faire quoi avec ça? Et en plus, tu m'as pris toute la nuit et une demi-journée jusqu'à midi. Et puis, tu voulais trop me faire, tu voulais trop écarter mes jambes pour faire si c'est 3 coups, si c'est combien de coups, tu voulais t'arrêter. C'est pour me donner 15 000 francs. Je n'aime pas d'ailleurs de relations comme ça. Moi, je n'aime pas de relations comme ça. Je n'aime pas. Puis prochainement, ne m'appelle plus. Si c'est pour me donner ce que tu m'as donné, ne m'appelle plus. Et puis ne m'appelle plus. D'abord, d'ailleurs, j'ai vu que tu ne considères pas cette relation. Parce que tu as très mal agi. D'abord, tu devais t'excuser, mais tu t'es dit que non, na salani. Na lobelio mezo bisanga na salani. Kobenganga souté. Si seulement je savais, si on avait baillé depuis le lobby que ça bajor abato boye. Je voulais même pas te donner mon numéro. D'ailleurs, je suis en train de te bloquer puis supprimer ton numéro. Kobenganga te. Nga mutu mkolo bozo msanga 15 000 francs. Je vais faire ça. Non, ça non. Ça va même pas arranger mes cheveux. Les 15 000 francs ici. Ça va même pas arranger mes cheveux. Et puis je suis sortie avec toi sans préservatif. Si tu as les infections, je ne sais pas. Si tu as quelle maladie, je ne sais pas. Mais quand même, je suis sortie avec toi. Et puis tu viens me dire, j'ai fait 6 mois sans les faire. Toi, 6 mois sans les faire. Avec la fille là qui te donne trop de bisous, comme ça tu penses que tu l'as jamais baisé. Ne m'appelle plus jamais. Plus jamais si tu entends cette voice. Tu m'as trop énervé. Et puis ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Bolandi audio. Bolandi audio. Mutu bokutana te, mutu boyebani te, mutu bomonana te. Directement ka bolingani, aye abengio, directement bokena bino. Nayebi te, o se préserver pété. Yoko bomoni maladie epanzana na mboka. Après lobi ceux qui vino esimba te, oyo kanga ba tata mwasi bandoki. Après lobi ceux qui vino esimba te, oyo kanga bandeko bandoki. Na koyoka audio mwa mwasi odo elakisa ke premier jour bakutana mwa mobali wana nde yango wana. Na koyoka audio ya jeune fille oyo elakisa ke premier jour o bango bakutana mwa mobali wana nde yango wana. O alono. Bana basi lelo boteka ki bo mwasi na bino. Likola mbongo à cause de l'argent. Et na basi bele bateki ki bo mwasi na bango. Buzo bande to komo tia liboso kala na tanga ba mama biso zaki po mona ta lipenda mwasi o ezaki difficile ezaki facile mais lelo e koma nango pulaye partout kokota okomona nzota mwasi e koma lokolo mobo ya ko sakanela mais kala ezaka bongo te kala na tanga ba mama biso ezaka boete. Ezaka difficile pour mon ata lipenda ta genou à mwana mwasi. Mais lelo talande to bebisa, tozo bebisa ki bo mwasi na biso, na elatel na makambu nyonso to koma ko bebisa, to bebisa déjà. Mobalo yebi. Mais lelo talande to bebisa, tozo bebisa ki bo mwasi na biso, na elatel na makambu nyonso to koma ko bebisa, to bebisa déjà. Mobalo yebi te. Ok, na ye directement, ok, mobimba, ba filmer, tiazo filmer, moi, ça na ye moko bande kota la caméra. Donc, veut dire que Azala qui au courant, Azala qui est vraiment au courant, que moi, mobile, wana zo filmer. Aye ba ki yango, Azala qui au courant, pour ye moko bande kota la caméra. Si on t'a lu vidéo, on a au monde que yemoko a la caméra, yemoko a la caméra, aïbaki que moi mobile wana filmé. Alors tango yebi que moi na mobile wana a filmé on a téléphone aïe, aïe kotika yo, apesio soit disant 15 000 francs congolais. Il fallait refuser.
il faut loboya yango. Il faut loboya yango na misu na ye, oboya yango directement. Bapesi yo mbongo, ozwi mbongo, après olandi seli lisu mutu audio. Tango mutu apesi yo mbongo, yo moko ozwi mbongo wana, obombi. Tu ozo déclarer que mbongo no sa nango nini, 15 000 francs mobimba, ko sombela ngata suki te, ko kangisa ngata meshi te, mais quand même ozo reconnaître que ozwa ki yango. Na place sengela ki ozwa yango te, oboya yango, mais yo quand même ozwi mbongo, obombi. Quand même, ozwa ki 15 000 francs wana. Oyebi ke mutu wana sa na ba vidéo na yo, mais o se permettre ya kotindele audio. Oyebi bien ke mutu ndenga za boye, ba vidéo nanga aza nango, mais otindeli audio. Tango otindeli audio, obande ko s'attendre na nini? Obande ko s'attendre a bomba yo, mwana ta mwasi na bino. Na bino pe bana mibali. Na bino pe bana mibali. Oluko yo sambusa ndeko mwasi pona likambuni. Okana fi wana tondeni. Oza esprit faible. Oza vraiment esprit faible. Pono yo plibie ndeko no mwasi. Oye o plibie internet. O amo tema mabe. Donc et mon napena ke o luka fi wana ozwa ye talo tango kute na libaku no zo ato plibie combien de bateau ba plibie ba fi na bango sa ba Karine Mokonzi ba plibie ra bango ba plibie ra bango ato yo plibie lelo réputation ate baby lelo e baby lobi kuna sonye longwa na nkana nzoto sonye longwa na nkana nzoto. Eza pasi, eza so. Na ebite koma bandeko na biso ba Congolais toza la mentalité ya mabeboye na ebite. Eza pasi. Mwana mobali o azwi ndeko na bino mwasi aplibie ye. Aplibie ndeko na bino mwasi, mais bozo ko soutenir mwana mobali wana. Bozo betele maboko bozo kumise po ndeko na bino mwasi asali erreur. Na place to tomboki la ye, eza erreur ese salami, eza effet o ese salemi. To te ya bandeko na biso basi, ba ye ba changer. Mais na ye komona ba Congolais ebele ba soutenir garçon wana. Façon bo kabola vidéo wana na internet, nde salinga pasi. Nde salinga pasi. Makambo eza pona avancement mboka to kipa ngote. Mambo eza pona ba avancement vie na biso to kipa kango te. Mais mambo eza pona mamba bolumbu ya batu ndeto yaka ko partager. Soki ba lobela ki mabe pona mutu, ba ye ba lobeli likambu moko boye, ba lobeli bolumbu ya mutu nde boko ya ko partager tala batu ba partager tala. Jusqu'à présent, il y a un bâton internet ba osenga vidéo wana. Ça fait mal. Combien de filles au bazo plibien likola légèreté. Soko zaki na fiancé na o baby si libala na yo, soko zaki na o bomi relation o baby si nyonso ya yo. Likola mbongo. To mona na TikTok ba fille comment ba luka mbongo to mone. Ya koma to sa business no kopo dépendant na yo moko dépendant ka teke na kene na laksa nzoto na kabanzoto na sala wepo na zwa quelque chose non. Lelo ba se libiso TikTok est la meilleure place au bassin libiso pour na koya ko sala koya ko teka ba biloko na biso. Combien de personnes ba koni na ba vente en ligne to mona nde ba banda ki to mona nande ba okene to mona nande ba progresser kana TikTok a ya basaki ya bateza moins cher avec 50 $ au bandi business. Bilamba bateza moins cher avec 50 $ au bandi business. Oko luko sala business na ote lelo ba fi bazaka ko ke ko luka ka mibali ya batu mibali o surtout ba o ba bala ko ke luka ka ba garçon o ba bua kama ka po gagner quelque chose ka po ba ye ka po salema ba ye ala ta panto ya po la ta pantolo po la te lamba et dépendre ka te faut que zombon pas mobali non banda o luka yo moko talelo ba plibie ndeko mwasi talonde ba plibie fi yo likola nini aluka kimbongo
po alukaki mbongo alukaka kutana na garçon nayebaki ke moi mobala aza mutuka soki aye azwi nga tobimi ata tokei na oza na mwa budget na nga bomoni oyo esukeli ye likolo oluka oganye quelque chose likolo oluka mbongo ya facile bomoni oyo esukeli lelo aleli ye aleli bandeko basi to banda oluka mbongo luka mbongo na yo zala mwasi moko o dépendre na mobali ka te mwasi adépendaka na mobali te mwasi adépendaka na mobali te banda kosomba biloko soki kodefisa soki koteka combien de bafille oyo bazoya na babusiness na TikTok oyo ezotambola combien de bana basi oyo babandaka mamba oteka lokola na baje babandika lokola baje mais nzambe pa tia loboko pe ekenda pe koma po otekama combien de bana basi mais lelo bozaka wana pona buzoba kilelo yango ezaka buzoba na buzoba après lobo komo kanga bandoki na famille après lobo komi onga na bala kite après lobo komi ona bala kite pona intel après lobo komi o vie ngezo marché te na boti te pona bwe tala vie na ozo mema vino ndeni tande bo mema ba vie na bino nzoto ngo bokoma okabaka na n'importe qui oyeba mutu to keka okabele nzoto na yo oyeba mutu to keka se donner na suka nango satandaki ba opese ba millions na suka nango satandaki ba opese combien poko mona ndenge moi so a regretter na 15 000 francs o ba pesier asatandaki peut-être na mbongo ebele amoni mobile na mutuka lobi apenza mbongo eza tanga yo tikanga na ndako mbongo eza abanda kozela ba pese ya ebele azelaki ebele mena surprise munene aye kozwa mbongo azwaki bandeko ete ya basi ebele tala ete ya basi ebele malgré ba oplibiaka bino malgré ba oplibie bino me boza wana ka pona ka bozo continuer ka eloko ngo bosala malgré ba oplibie bino me bozo continuer na bino kaka bozo continuer kaki mobulo ngo ya bino bozo continuer lelo video o ebimi eza nango video ya sukate dernièrement to mona video ya film moko baskroka ki mbongo ebele baskroke $1500 na mwa mobalo bakutani ka le même jour al sepeli na ye abosani ke ana mbongo na ebele na kata saki akeko luko kota na hotel na mwana mobali wana mwa mobala na escroquer mbongo tout la mosi ya zaza bana basi boteki bo mwasi na bino wapi mwasi adépenda na ye moko o ayebi koteka o ayebi koluka mbongo azana besoin mobali ya mibala pampamba teka boyeba na bino ta ya futeli ya leso ya sali boyo monike te na zumwa pasha na nga moko bwende bokoma ko benga bino moko tala lelo nende ko mwasa sambwe bomwe lelo nende ko mwasa sambwe likola oluka mbongo likola mbongo likola oluka soki oza soki ndenge nini obima sona mwa mobile moba mono bimaki na mwa mobile moko boy ndeko mwasa sambwe video etalemi donc ndenge azana so pa kota église na pasteur na bango moni video wana donc soki paza ke o azana fiancé na mabokilo na ye ya sika na mabokilo na ya kala o ya fiancé wana amoni video wana bomoni sika ko sambwe ndeko na biso euti bomone sika ndeko mwasi ya sambwe ami sambusi ye moko likola ba fertilité mwasi kitoko mwasi pembe nzoto kitoko likola ba buzoba ebele bandeko basi ebele ba sambwa ta ba video ba milité na bino etika la kan internet orobalaka orokeluka kozala soki bokilo kinganzi ba omonaka ba video na yo obalaka na famille mobwe me ba video no etika la obotaka bana ba rappeler bana no ke mama bino zaka na ba video mobwe na internet Sony eza pasi pe mawa batanga na internet ba yo pesa conseil chaque fois awa batanga ba leka ba pesa conseil milité na bino etika la kan internet orobalaka orokeluka kozala soki bokilo kinganzi ba omonaka ba video na yo obalaka na famille mobwe me ba video no etika la obotaka bana ba rappeler bana no ke mama bino zaka na ba video mobwe na internet Sony eza pasi pe mawa batanga na internet ba yo pesa conseil chaque fois awa batanga na baleka ba pesa conseil mais to ebite so ekotaka ekota ebimia wa to ebite bandeko basi vitesse leka
vitesse eleki kwa buzoba bokomo lukaka ba matala na moko boye ba mona yo lataki ba mona yo salaki boye yango ba fie ebele ba osaki ndumba yango ba fie ebele ba okota pona ka ba mona ba matala na ba mona ko lataki ba mona ko fie moko bo olakisaki boli ba vie moko boye boli ba vie na binote ko impressionner bato na ba vie o ezi ya binote yango nde mabe yango nde mingi ba okota na banda kwa nganga yango nde mingi baolinga su mibala bavi na bango te bokomo linga bapapa bato bapapa mikolo bapapo bakobota bino bokomo linga bango mpo boli bavi moko ya presse mpo boli bavi mo bamona bino bolataki bosalaki ba en tout cas likambo oyo ete ya bajeune fille ebele vi ya presse eya mabe bandeko nanga toti kopartage video wana s'il vous plaît toti ko partager vidéo wana eza malamu te na bino bato bosengaka ovandi ka beposa ko tala ba video ya banilita bato bosenga ba video ovandi ka beposa ka otala ba mona yo kaka po ba mona yo olata ki osala ki boko bosa makamo o fallait pas osala boyeba ke bwana tala avenir ya mulai bando nanga bomona makamo so bosala boyeba ke avenir ekokanga bino avenir ezaliba no ba tuna kayo. En tout cas merci na bandeko bolanda Irsil Botelo TV quand na lobara na bino bandeko nanga to partagera s'il vous plaît tango koti o partager émission et ça malamu mingi donc partager na bandeko partager na Facebook partager na WhatsApp partager partout nzamba lola ako pambola yo. Merci na bato nyonso bozara wana pona ko soutenir ya bino Irsil Botelo TV to bosana te vraiment ba commentaire si c'est la première fois que vous visitez biso au s'abonner au commenter au liker au partager nzambe ako pambola yo vie appréciée et sungara nango te donc malembe créer moi business na créer moi entreprise na mo boye polo bikuna o lukate na ko dépendre ceux qui na mobali moko boye o lukate na ko dépendre ceux qui na likambu moko boye donc vie ezaka bongo luka o créer ming ke ba sambusa ka bandeko basi boye eza vraiment malamu te partager vidéo o wana to kutani à la prochaine occasion ceux qui yesu a zongité bisous. Bye.